relation ezali sikoyo yo tozali kodire ozali président na ministère ministère bapesi na ministère na bino parce que on est pas chef de l'état direct probablement d'abord na ministère na bino relation ezali entre yo na ministère na bino moyo kozala otia yango bandika pe kisangana basala ki déclaration yokoloba ete biso tosinga na chef mokonzi mutata ekolo ya mboka pendant zo awana kisangana alongola mama Irene parce que asa est compétente alongola acha mutu mususu bandika pe balingi parce que biso tozosenga toza contre madame Irene te madame Irene azana handicap ndenge moko ndenga na zana yango na kufinga ete pour que na kusuna fingie ezali na fingi mama nanga tant ngai naza disponible pour nous travailler pour intérêt bandeko nanga papa journaliste na bandela yango chaque jour na yebisaka bato moi Dexi naza na mbongo te mais eza difficile naza ngali pa na tongo ya kolia na côté tali vie privée boye tous na problème mon côté mais côté tali gestion ya ministère na biso là où problème eza vraiment kufandela pour que le ministère de Bissou existe. Aujourd'hui, notre ministère, c'est un ministère mort. Chaotique même. Chaotique. Ministère moko existe. Même si terrain, même na combo boye, même ceux qui, aux journalistes d'investigation. Au côté de ministère wana, dès qu'on a un bandit na banane le walboso, ata bourrel tizalakate. Au go senga te balungula ta matiti. Ezati. Ata ba vélo o bandicapé wana ego mi mata bandicapé. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, comme tu promettais que Bino vraiment qu'ils allaient 2025 ils allaient année au Sénégal congolais sont en général la Bible congolais sont en général et Sénégal ay baba réalité eux akolé la carte mboka naï. Nani oloba ke mboka o ezali aya tombola mosapi, oloba ke yende abota République démocratique du Congo. Azata. Congo ne esala yo ozali siko ozali wana. Okomi ko s'approprier na Congo comme ko la ndako ya yo comme ko la ya tata na yo ya maman na yo en tout cas jamais c'est ko yebaki Congo nde esali yo ozala lelo o congolais ozala ba fierté otombola mosapi ke vraiment nazali congolais mais qu'est-ce qui vous empêche au sala o essayer pour appeler ça Congo esengo? Est-ce qu'il faut encore ba wallon ba flamand ba zo na mboka o pour coloniser biso de manière que to ba Congo ezala kitoko ba pèse ba responsabilité ba pèse charge quelque part. Donc ça aussi pour Congo les alabolamu mais actuellement aux autres mi tout na kata motema no kota même la kata chambre na yo so mo boy chambre na kota même les sika au sala kata ba petit besoin vanda soit conseil no tchale sika mi tout na est réellement nazali ko sala au Congo pesinga ba responsabilité ndoki ya Congo za congolais tant que to lingi mboka ote tant que to lingi population mboka ote eza passe to bongisa Congo oyo to changer ba conscience 2025 ezali année on a ba ki bien que congolais nyo se sengeli aye ba ndenge mboka ezali ko tambwisama congolais se sengeli azwa bolingo ya mboka na ye chaque jour mon ndeko zo tambwisama pour pesa ba actualité l'autre est encore quelque part vous découvrir des kotoza na ye to ko beta masolo na ya ndenge na ndenge na sengi na bino bo ba télécommandance bo zwa conscience bo zwa vraiment esprit madame to sur l'émission vous allez purement pédagogique. Nous allons pour tonga mototé pour finga mototé mais pour le que ça émission e ko permettre que après émission tous moi ba leçon to ba notion e ko permettre Congo ezala sengo mbotende ko langai ndeko bonjour ndeko journaliste boni santé en tout cas nzamba osunga kando moni te ko surprendre yo ngana yebio mais ngi tala caméra wana o se poser ba ndeko ba yebi to ba yeba encore malam. Comme on a ezali ndeko Dexi Masena Moba wazali président national de PVH en RDC. Très bien, vous sentez que Zali le président Dexi Moba Zali président des personnes vivant avec handicap en la carte de la République démocratique du Congo. La ville province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Président, la responsabilité au Yozu le président de la personne vivant avec handicap. Est-ce réellement dans tous les 26 provinces à Kinshasa, vous allez reconnaître? Oui, Naza reconnu partout. Naza, je suis homme aimé par les PVH en RDC pour l'instant. Bandicapé, nous sommes sur tanga combat moto, bazo linga la province, c'est M. Dexi. Moto soutien. Ils allaient choisir mon groupe moka batu ba ponio ou bien ils allaient par rapport à après ba élection moi salama quelque part. Non. Vous savez, tous en Congo, tous en combien de provinces? Tous en 26 provinces, non?
mais ceux qui la province nyonso banzi mio seke babi ezalaki elengi koloba nini eza moni makambo na biso eza kutu makambo ya élection te soit tokoki mpe na élection mais même si aujourd'hui mutu moko abi te toya tokende baélection to bapostuler ke bapona président ko se sous-estimer les ok bandeko nakoki kosala yango te parce que par rapport ya koloba te ngane na kobima mais en réalité devant la public, devant les PVH, je suis incontestable. Donc, ce qui est bah, ça vraiment confiance dans la fidélité par la bino. Bon, il y a des gens qui ne sont pas fidèles avec nous, mais les gens ont confiance en nous. Si on a dit que la seule personne est fidèle, mais les gens ont compris que c'est monsieur Azana moi Bolingo Moko pendant longtemps, il est prêt à se sacrifier sa vie pour nous. Dans la ligne, à retenir le but que aux rappeurs se sacrifier pour la PVH, tout ça. Dans la ligne, sur le président. Fonctionnement de personnes vivant avec handicap à la République démocratique du Congo, et dans le niveau. Papa journaliste, vous savez, les lots na Congo, handicapé bazana bazolekisa tamoko ya ba difficulté ko leka batu nyonso bazovivre na Congo. To mona ka batu msuya normal bazoteka ba mai. Hein? J'espère mona ngo. Bo mona batu msuya normal bazo kumba pusu po aller sabana na ye. To so mona batu msusu fo bana na balia fo akende ko sala serrage. Batu msusu po bana na balia fo ateka bombo na prince wa benga ka ba cher en bilan wana automona ka biso nyonso ngana chaque jour soit na ba liberté ba quartier 1 na boulevard à tout moment si ko so mona bata bongo ba sala ba commerce moko tantôt fond na eza tantôt ya 10 000 francs pour ka luka ka na pourquoi 3 000 francs ya kolia ya bana et bongo sikoyo ba personne vivant avec handicap yebisanga ba ko vivre comment donc tout le monde vraiment que difficultés ali makasi catastrophique là je vous dis la vérité et ça pas si mingi aujourd'hui dans condition handicapée malgré nous sommes là pour améliorer quelque chose depuis que nous sommes là à la tête de PVH comme président na bango tozo bunda que les choses s'améliorent. Est-ce que vous avez un cahier de charges moko vous a préparé en rapport na moment où vous avez le fonctionnement la bino? Ouais. En tout cas tout le monde na vie o akambaka batu azakana cahier de décharge na soit azakana projet na ye abi ke lobby soit ndenge naza na place hôtel lobby soit financement soki monani ou soit ceux qui ba konzembo ko bengisi biso quelque part abi ke tongi to lancer eloko moko to sala boy naza prêt ya relaxer bloc belé ke eux ko komema ko porter solution dans le domaine handicapé ezali. Bon, on a au lobby ezali présent ya ba PVH et vous créez structure ASBL bien. Et ça c'est plateforme ça eux sera toutes les associations l'assemblée il y a association il y a PVH ata bazawa pi bango tout bazana kati wana mais il y a un leader on va ko chapeauter na ko gérer bango nyonso oui zalinga yi monsieur Dexi. Voilà. Est-ce que la question beaucoup de ça na mona mboka Dexi Moba Zali président et ba personne vivant avec handicap la République démocratique du Congo ont toujours évolué moi ba question. Nanga ba siko ba province ni déjà aussi au côté au sali ba implantation exemple ba président provinciaux. Bon, je vous avais dit que tous on a tous les provinces tous on a tous les 26 provinces yo mo so sali ba tout ma province wana. Oui, la province est belé déjà bien accueilli déjà. Sinza Masungi dans 2 semaines notamment la province msusu bakomo na ngana ba province belé nazo kende kuna pona ko implanter te mais ko kende ko visiter bandeko ya ngai nayoka ba besoin na bango ba doliance na bango po ekomela mokonzi ya mboka yemuka yoka yango parce que ceux qui na koki ko sauter mo moke pourquoi nazo kende kuna bandeko bazolila trop depuis que ministère na biso chama bandeko msusu bamona même visite ya ministère te bandeko ebele bayebi même pas que ministère handicapé existaka bayeko yeba ngo tango pendant que monsieur Dexia komi président na bango na kota pe bamona esika mozindo makamango pe zali yango wala parce que le lobi zali président handicapé bandeko vivre ba continuer à passer aux qui kotamla aux ba désirata na bango beaucoup pas mokozi mboka na boza ministère mobimba o ba pesa bino comment est-ce que yo étant président ba personne avec handicap pour collaborer na ministère na bino? Papa journaliste,
Je vais vous dire une chose vraie. Omoni nandaku papa soka kebala abalaka mwasi te pa moni kaka mwasa kitoko. Mais abalaka mwasi obi ke soki na bali mwasi na tina ndaku lobi akobotelanga d'abord bana. Je ne sais pas son akosi. Akobotelanga bana akozala soumise akozala là pour nous gérer d'abord akoyeba oneni ko gérer ba bien oza ngai akoyeba ko même ko gérer famille na ngai ngape a retourna sa nini na gérer pe oye ezala gola vice versa ya pesi ngape na pesi mais soko moni kaka soit moi si nous infidèle directement moi me makabatu na divorce non mais c'est la même chose que makambo ezo lekalelo na côté na biso pe tant ngai naza disponible pour nous travailler pour intérêt bandeko nanga papa journaliste na bandela yango chaque jour na yebisaka bato moi dexi naza na mbongo te mais eza difficile naza ngalipa na tongo ya kolia mais d'autres personnes avec handicap na tongo pour azwa lipa ya kolia faut que négocier pa bato faut bima na balabala que négocier avec ça la mendicité mais tandis que ngana ministre toza tokoki kovanda tosangisi mayele tokoki kovanda tosali projet malamu mpona bandeko na biso mais au sentir que bolingo eza te ngana yebisaka bato loko na otoki koloba yango pa ndeko sango nalobaki boye les gens pensent que soki moto abike ngana tanga ebele nde elingi kolaseke naza na bolingo ya bato non okoki kozala otanga ebele mais kotanga ebele wana oza na motema mabe ata bapesi yo mboko mobimba basupi yango mbongo na mbongo ata boza na 2 personnes opesa mopeka te tant vous babongo ça ça là en rapport avec quoi parce que vous êtes présent à toutes les questions vous allez présent bah personne avec handicap relation les alliés sur quoi yo vous allez dire vous allez président na ministère ou passer la ministère na bino parce que au lieu pas chef de l'état direct probablement d'abord la ministère na bino relation les alliés entre yo na ministère na bino bon en tout cas on doit être vrai ngana maman ministre tout ça na problème moko te o etali biso to makam na biso individu non relation d'abord la yana zoya na côté tali vie privée boye tout ça na problème moko te mais côté tali gestion ya ministère na biso là où problème ezo vraiment ko fandela problème ezali ko fandela parce que depuis que ministère na biso va batia yango jusqu'à maintenant c'est ça fait déjà 6 ans que le ministère de l'État coexisté. Il y a un sens dans le sens que les relations exatées na ministère côté par rapport à la gestion naïe. En réalité, ministère na biso ministère moko boy et c'est un ministère moko ya collaboration pour que le ministère na biso existe. Mais aujourd'hui notre ministère c'est un ministère mort. Chaotique, ministère moko existe à côté na même si terrain même na combo boye même ceux qui aux journalistes d'investigation parce que boy ti ou ta place ou tu au lukanga boy parce que osa libérer recherche non osa recherche zope bo zope temps ya ko kende na ministère ba personne ba handicap betato okomona ke ba biso ke oza ministère yomoko boya peut-être ko boya oza ba appartement ba fandaka et le but est qu'il fait ça là et là ils ont signifié que ah oza ministère ezate au moins pour ba ministère au moniko kamoko zo manalo pango tuni ah ovanda kawa peut-être yo organiser que ah ndika pa fanda bisiko avanda batonga bato famille batonga bonda bien au moins yemo ya lo bana suka esote na kina ministère okuta na kata ministère wana ndeko nanga na bandi na bana lelo alboso ata bourre tizala te oyo senga te balungola ta matiti ezate ata ba vélo oyo bandikapé wana oyo komi mata bandikapé basala kata batika ta courrier ezate ministère ebeti 6 ans eza même pas un ministère sali 6 ans eza même pas na même ta mutuka moko pona cabinet et mimaka ba genre cabinet ou soit ta mutuka moko pe zwaka ta pona service à courrier ezate parce que d'abord bandikapé la pour tambola bien faut ça na moyen de transport mais comment que ministre autant ma mituka cher bon à fonctionner même à tout moment mais bandiko ne ba souffrir est-ce là c'est normal. Donc il y a côté la négocio c'est que ministère a bénéficié de au niveau national mais c'est comme si sur le terrain azali donc invisible azo mon terrain action là nazo bandela bien ministre Irène azo sunga chef de l'état ti omoni chef de l'état aza papa na biso aza moni tout le monde un moment to vanda na mboko to mo lobake photo luka président ko ya na mboka Congo azala de père et de mère obiso to ngana to yebi mais tant président na ye wana obiso to lingi Faci Beton
azana posa ki atika histoire na domaine nyonso na domaine bandicapé papa na ngato za la claire lelo chef d'état so il est là za na pouvoir te akoloba histoire ni biso to koloba to ba chef d'état sana makama malamu pour bandicapé mais chef d'état papa ba to zo habiter na pesi mino ministère akoyeta na bureau de fondation na kata bureau bandicapé aloba nini kete Irène tilanga ba telle place boy tia so ba to chabo non là c'est le likambu ya responsabilité ya ministre fa jouer rôle tant que ministre na portefeuille na mais aujourd'hui nous ne voyons rien les lots que chef de l'état bazo tia ka poudre na misu bazo biseka ba handicapé ka boy bazo c'est boy aux journalistes vous restez même à Tchangu kende la majorité ya handicapé d'abord na Kinshasa ba fanda na Tchangu bimaka kana prince ya na quartier 3 wana ti okoma na pont ya Njili au moins combien d'handicapés na nzela o bazo lela kende na centre bandicapé ozaka na Tchangu au moins combien bandicapés va vivre au moins ngoko comprendre que bandicapé bazo souffrir elingi koloba été ministre Irène azo sunga bandicapé te ceux qui bandicapé Kinshasa o bazana d'abord na Kinshasa za la capitale ya RDC bazo souffrir et bongo o bazana kata kokombe et bongo ba o bazana lubafu na Lubero oyo bazana na koma na Gungu ba oyo bazana Kasungolunda ba oyo bazana na Ponkwangu ba oyo bazali na Lufu ba oyo bazali soki na kotanga na Sankuru ba oyo bazali na Lumami na Kabinda oyo bazali na Malemba Nkulu ba oyo bazali na Tanganyika ba oyo bazali na Tanganyika yebisa ngai soki Kinshasa bazali ko souffrir et bongo wana kuna ona biyo na ba territoire wana bazaba kozala ndenge nini parce que kuna omona ke banjeleza la raté omona njeleza muke awa mona njeleza muke awa soki nanu mutazana vélo nanu po atambola na yango difficile omona kuna pe so remarquer na mboka msusu ya na ba province omona ke mabeleza ka pe jaune omona eza bango mo mike omona ndeko soki po alongo ake mona mboka msusu omona mboka msusu eza na ba kilomètre po yebisanga handicapé msusu asa na place avant de la ka wana habiter po alongo ake ndeko kene ndenge asa na vélo te asa na bekite mais il y a tout un ministère qui existe à côté de nous mais ministère wana eportaka rien batie la biso ministre dépasse la ministre la seule province oya yebi eza province ya Kinshasa na province ya Chopo kende comme pourquoi tant que chef de l'état esenga ki fa kende pona makambo etalaki makambo ya non pas makambo sera noirite makambo esenga ki ya ko andaminiser bandeko bakufaka na guerre ya Kisangani wana nde tanga sasa conseil des ministres kuna nde madame Irène Asanini akenda kukuta bandicapé pourquoi parce que bandicapé ya Kisangani on a kosenga na biso soki moyo kozala otia yango bandicapé Kisangani basala ki déclaration yokoloba ete biso tosenga na chef mokonzi mutata ekolo ya mboka pendant zo awana Kisangani alongola mama Irène parce que asa est compétente alongola acha mutu mususu bandicapé balingi parce que biso tozosenga toza contre madame Irène te madame Irène azana handicap ndenge moko ndenga nazana yango na kufinga ete pour que na kusuna fingier ezaleti na fingi mama nanga soki na fingier na mifingi nga moko parce que yaza handicapé nga na handicapé le problème ezana que madame Irène azana bonne foi te ya ko aider bandeko na ye handicapé ona koloba na mkusi yango wana voilà. On a la déclaration, il y a président Deximo Bazali, président, il y a personne vivant avec handicap, la carte République démocratique du Congo, tout ça en rapport avec la difficulté, surtout handicapé Bazali partout dans la carte Congo. Alors, le Cambo Italie, fonctionnement, il y a ministère au Mwanamboka, Félix Antoine Tiré Dichumba, Pesaki Bango, pour en tout cas, gestion chaotique. Ce que maman Irène, c'est comme si le ministère des Alliés existait. Nini oye kangi mama Irène a vendu depuis le pouvoir yango 6 ans ba pesa bango gestion wana mais azako arrivé te comme ma bonheur moko pe bandeko ya PVH. Est-ce que le président Dexi Ndenge Zali wana tant azali ko accuser to azali ko dénoncer incompétence oza ko régner la carte ya ministère wana so le azu ba responsabilité à cause à mesure ya ko sunga bandeko o ba ko vivre un handicap même na ba problème ba territoire o ya tangi wana que baza ba difficulté ko sanga ba vélo a ko pesa bango elle est parmi les questions. Est-ce que réellement que le président Dexi bazo temps ya ko sola maman Irène pour la ko sunga et sika o ya ko quitter to continuer masolo na président babike musapi moko esokolaka elongité yo ozala makanisi ya malamu
état que président ya PVH est-ce que so zo pe tant que maman Irène Bosolane au talisaye ba réalité eux qui permettre que avancement et ça parce que le chèque ou donc la réussite ou la réussite ou l'échec ne dépend pas d'un individu mais dépend de tous. Est-ce que ce soit des temps que maman Irène Bosolane ma quelque chose dans pour Luka réussite est dans la carte ministère na bino. Papa Journal, ça va comme une question autour de bailo comme ah le soit piscine de codexi est européen ça handicapé va venir la province. Des questions non que nous faisons. Ouais. Na tenga la profiter na loba ngo passe no ki lobi ngo. Na profiter pour na question autour ouais. Moi j'ensime ce que je suis en train de dire devant vous et devant tous les spectateurs qui vont nous suivre partout dans le monde. Je dis bien, j'ensime qu'aujourd'hui, si on me donne la responsabilité de gérer officiellement que na gérer portefeuille na biso nako zala excellent. Pourquoi aujourd'hui je ne suis ni chef du quartier, ni chef d'airie, ni bourgmestre, ni mandataire. J'ai fait des choses que même le ministre n'a jamais fait. Par exemple, avant de commencer à Kinshasa, je vais commencer par la province de la Kwangu. Na hote ko kende na province ya Kwangu, soko lobi ke ndeko dekio kosi sur place dans un plateau. Na zuna pêche numéro ya fumu soit na bengi sur place comme on est fumu cobra azana pon Kwangu au solo na yi. Obi ke est-ce que yamba ki président handicapé ki kuna na Kwangu. Ouais. Otuni est le président handicapé qui connaît bosolo qui na ye ke bokana ki faut pesa handicapé mabele pour handicapé ba so pesa ya kofanda. Et c'est ça vrai? Est-ce que aiki kuna bokana ki faut pesa handicapé mabele pour que handicapé ba salela bango bilanga? Est-ce que c'est ça vrai? Akoyebisa yo. La deuxième chose, kaka na pon Kwangu wana. J'ai amené des tricycles pour mes frères et sœurs handicapés, même les béquilles, na keneki même au-delà ya wana bloko wana so sala kiango. De la même manière, na salaki yango pour bande konangai basali na province ya Mongala où je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Na sali quelque chose pour que lelo basala un peu bien na bande ko basana Mongala. Je me sacrifie ya kotinda bambongo kuna pour que bande ko wana basa ba condition bien. O ba peut-être ba venir ngela ba kutana na yote moto sala dia ba œuvre bien. Na ebicho j'ai même les images même que o esengi ke botia yango bande ko ba mona ke na zana Kinshasa, mais il y a des gens qui sont à l'intérieur de notre pays, au Basalico, ça la demande que Ndeko Dexi a géré Bisso. Sans que, oh, on a nous, tout le monde a représentant na Bango. Mais que tout le public, mais c'est pas la œuvre que je suis en train de faire pour l'intérêt na Bango. Ce qui est à Kinshasa aujourd'hui, Naza incontestable par rapport à ma Kambo Italie, vie sociale à handicapé. Aujourd'hui, ceux qui handicapent Beli, handicapent du problème, Badouing a un ministère sauté. C'est M. Dexi qui le fait. Ceux qui handicapés, même à Lingi, Abala, moi, on a ceux qui alinguent au membre de classe, c'est M. Dexi qui le fait. Handicapé, ba chaise roulante na bango le na Kinshasa. Oh, eza kutenga na solo bateke po na zo bana monoko. Babaka TV ezala ka radio te na kolinga bocha ba image wana bandeko ba mona. J'ai donné aux handicapés des tricycles. C'était le 30 décembre yane oyo. Avant que tu wana kuna pesa batebele. Ezaki oyo yane oyo ezaki na pesa ki batebele. Na pesi bango na bonne année. Tout le monde du Bilo Korolia va se payer. Aujourd'hui, j'ai donné plus ou moins à 20 000 handicapés des parcelles encelées. 20 000 handicapés. J'ai dit bien 20 000 handicapés. Des militaires, mais non, 20 000 pas handicapés. Au mois d'octobre, quand nous étions chez le président Vitali Kamere, tout ça qui a 6 000. Au président Vitali Kamere a apprécié qui nous allons sali. Mais aujourd'hui, nous sommes allés au-delà. Il y a nombre de 20 000 handicapés. Vous êtes journaliste d'investigation. Si j'ai mens, vous pouvez aller en scellé. Donc, vous pouvez savoir Ndekonanga, Moutunanga, Ndeko Moïse, Bokoke, Nae, Tikuna, Boké, vérifier ba caméraman, ba journaliste Bokéi, Boulandeli, Bointerroger Bango, ba confirmer Bino, Baba Sabino, ceux qui aient le Kuta, ceux qui aient solo. Et ça, Bilo qu'on a sali. La deuxième chose, la quatrième chose, c'est chaque lundi, moi, M. Dexi, na luka qui était pour na lutter mendicité ici d'abord na Kinshasa fana tamé on a province Mosusu na sala activité na misu na même na misu ya bandeko ya province Mosusu na bengi saka bayaka que chaque lundi je donne plus ou moins à 10 personnes et ça ka bandicapé na ba maman vive
napesaka topesaka bango 500 000 à chacun pour que banda comex oteka pour que tout le monde a bango suka na balabala te nanga parce que un moment ministre ataki que condition que ouais ataki condition que soit monde ndika pe na balabala bakokanga yo ni na boy ozokanga mutu opesi mutu eloko to kanga ye mais ngala kopesa condition na bite moi je vais faire ceci na pesi yo mbongo les jours on a komona na balabala na kutu na balabala ozo senga en tout cas bakanga yo mbongo wana ozo pesa que faut 104 fois. Parce que nga na pesi mbongo kende oteka vanda liboso ndaku osenga lisute parce que na boki pourquoi kosenga eza mabete mais kosengaka ekomaka mabe parce que mutu mususu ke senga e ozape elobite ke suko zana défaut na makolo ou soit ozana défaut na nzoto kaka dans ensemble elobite ke mutu na yo soit étoile nzamba chakati na yo ekolungwa poza handicapé ekolungwa te tu peux être handicapé mais au coup ça la makama minene koleka plus que mutu ça valide. Oui, c'est ça. Ouais, yango na baki na sens que yakoloba ete handicapé azana droit ya kozala malamu parce que mutu ko kabelo mbongo aza kozala akoki kozala mutu azana étoile aza mutu mabe soit mon zone étoile bien akoko pesa mbongo utiliser étoile na yo mais na place yumo ko souvent na place no ozana fond ya 500 000 tu peux commencer même ton affaire avec 500 000 tu peux aller au-delà. Moi on m'a enseigné ou soit moi on m'a appris que monsieur Dokolo la papa de Dokolo comment c'était encore son nom le vrai ce papa là avait commencé faire naïe avec $100. Mais aujourd'hui c'est 500 comment $500 c'est plus ou moins c'est $180 si je m'abuse pas c'est 500 000 francs déjà 500 000 francs dans ce taux de ça à 10 personnes on est que déjà on s'est sacrifié non chaque lundi yebi sangai topesa ngo bandeko bongo tant déjà tolungo la chaque lundi topesa ka déjà bandeko bako ndoteka mais exacte que bazon que c'est la biso ba pourcentage moko même pas Tobisio Zwango pour du bon. Mais à condition que tout le monde ait na balabala te vanda pa na yo otekaka. Là, quand je le fais ça, je ne suis pas encore ministre. Je ne suis pas encore quelqu'un qui au hasard a géré quelque part à Moroboé pour Asalango. Ce qui n'a Salango na bon nanga moko na Salango avec un cœur sincère. Et bon aux ambon na ngaité au lobby sur pesa nga poste na Salango te. Dis-moi. Aujourd'hui, j'ai donné 20 000 parcelles à tous les handicapés, aux handicapés de Kinshasa. Parce qu'en tout cas, on doit être vrai, là maintenant, on doit négocier avec d'autres chefs coutumiers pour que tout soit place sous tout peut s'abandéco. Yebisanga ma belen les anga. Ceux qui n'ont pas qui n'a que la handicapé ma belen à $100. Ah mais c'est les journalistes. Na $100, 20 000 parcelles. Je pourrais gagner combien? Parce que $20 000 déjà au-delà. Pas 20 000, c'est 2 millions. Ouais, 2 millions. Ouais. 2 millions, je suis millionnaire directement. Je suis dans la liste des bateaux, millionnaire congolais. Mais quand je n'ai pas fait ça pour que na lukana que na comme mis comme ça millionnaire directement. Il y a cause un papier boy, bah monsieur Franklin. Nabi que c'est que na associé ma degonanga. Mais quelque part, la lingi que na la millionnaire en amour. Nga la millionnaire à papier mais na la millionnaire en amour. Quand les gens voient monsieur Dexi Balbani que cet homme mérite une place dans notre société. Waouh! En image d'abord toi n'abellement où est présent Dexi Moba vous allez présent à présent avec handicap boto zonga après pour continuer na mastoto beta. C'est parti mon boka écrit de ma tête. Il ne cesse d'impressionner par son altruisme. Dexi Masséna, président national des personnes vivant avec handicap, a remis ce lundi 30 décembre 2024 des vivres et non-vivres à ses pairs de Kinshasa. Dans une ambiance riche en frénésie, Dexi Masséna s'est vu encensé par des chants entonnés et pas de danse exécutée par les bénéficiaires de cette mensuétude. Serin, le président national de PVH, a fait part de ses vœux aux handicapés présents à cette cérémonie. Changement économique, na côté finance. Oh, na ebi handicapé belé kalabandé ko beta lisolo. Biso to kutana
mobali soka lingi ngai akolinga kaka bimana nga patiki nga akobala nga te mais tolingi te na 2025 handicap na yo elata ti na makambo nyonso wana mpa tokotelemela yango en tout cas boyebi ke na prometaka bino ke année oyo lokola esili année prochaine faut basentir na bacommune ke bandikape bazobala en désordre. Du côté des bénéficiaires, l'exaltation est plus que flagrante, d'où ces témoignages alléchants exprimant leur gratitude à l'endroit de Dexy Masséna. Na pesi Masséna merci po apesi nga vélo na kongo tambo alikolo ya vélo na lina yaki na beki kasi beki na bwaki na komi na vélo wana na sepeli nzamba pambole lisusu. Vraiment nayebi te nzambe vraiment nayebi te présent kendaka kaka papa kende na yo kaka merci nazongisi motondo merci nayebaka teke nokoki kozwa pièce na bagroupe nyonso tozoleka nzamba pambola yo. Cette dotation intervient seulement quelques jours après celle faite à Kwilu, toujours en faveur de PVH par Dexy Masséna. Chant, dans ses cris de joie, l'effervescence est plus que flagrante à Kwango. Dexy Masséna, président national des handicapés, a partagé la joie de la fête de nativité avec ses pairs de Kwango. Dès son arrivée dans cette agglomération, le numéro 1 des personnes vivant avec handicap a été escorté royalement par une caravane motorisée jusqu'à l'endroit où était fixée la cérémonie festive. Devant ses interlocuteurs, Dexy Masséna a circonscrit l'objet de sa visite. Pour permettre bango que mutuana soit en doléance, batuana ba kendaka ko solution bango directement. Mais depuis batia ministère depuis 2019. To monata délégation ya ministère ya ba personne vivant handicap a wate na kwango. Et kota la biso soit ministre imoko a kota la biso. Tant on a commis président handicapé na lobaki boy loko ngana ko sala faut qu'on réveiller conscience ya bande konanga faut ba yeba ko réclamer droit ou eza ya bango. Bato batanga na kati na biso boyebi balobaka tangi mama lobaka papa azalaka na devoir na ye ya kosalela bana pe bazalaka na devoir na bango. Devoir ya chef de l'état ezalaki atielaki biso asaleli biso ministère atieli biso ministre. Mais sikoyo na devoir na biso bana eza nini? Tango chef de l'état atieli biso ministre papa na biso Fati Beton asalaki lisumu te ya kotia ndeko aza na handicap comme lokola biso. Mais quelque part muto batie wana alobi te nga lokola na suna nga ministère fo na bonga ngai na famille na ngai moko bandeko ya ponkwango na okena bango wapi bango kuna ba vivre na bilanga basana ba rivière ebele ba ko pêcher ba kozwa eloko bomba kanisa ki yango wana. Mais en réalité ndeko ya ponkwango pas vivre ils ont dépendre du ministère wana makambunga nazali ko senga epa ya babuku mestre epa ya ba chef coutumier ezalaki eloko nga na koya ko senga te ezalaki mokonzi numéro 1 ya ministère na biso fo aya ko senga yango. Mais quand nga na mona ki azali ko sala yango te nga na sona nga le défend ya ko sunga bandeko na ngai pour que toyeba eloko ndini tozana yango lokola boyebi ministère te nga na ko zwa yango bonne note na kokomisa yango epa ya bakonzi na koloba ete place na kendaki na ponkwangu na komi kuna bandeko na ngai oya bandika pe baza kuna na ponkwangu bazali ko souffrir bayebi ministère te bayebi ministre na biso te bayebaka pe te ministère ya bandika pe ezalaka. Mais tandis que ministère wana eza ministère national. En tout cas bandeko na ngai eza lisumu te nde tobotama bandika pe bozana ba droit lokola ba congolais nyonso boza ba congolais kuto basimba ka minduki te oto somona bati mususu po azwa bomengo ya Congo fois kende kokota rébellion asangana na ba Rwandais na ba Ugandais pa bundisa mboka. Mais biso to bundisa kana biso mboka te to bota makaka boye soit mususu abota mi boye na nzela masasi akaten lokolo mususu na nzela accident akaten lokolo siko passe nini biso tozali komona na mboka oyo
fo babitunaka tosala nini lisumu nini tosala yango nga président na bino nakanisaki ete mpona kolakisaka naza na bino elongo na pensaki ete fona ya kosolo na bino. Les bénéficiaires de cette débonnaire-té de Dexy Masséna, dont le chef de ville, n'ont pas tari d'éloges pour cet acte. natambolaka bien nazalaka bien naprotese nzoto nanga bien nazwa lisusu makwanza te nazala liso na bato bapesinga nazongisi merci epa na bango nazongisi merci epa na bino nzambe apambola bino makasi yango azwa mpe lisusu mpe abakisama lisusu ekende liboso amen. Initiatives pareilles qui renforcent la solidarité nationale sont à encourager. Des personnes vivant avec handicap a offert plus de 20 000 parcelles à ses pairs dans la municipalité de Lanzele à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les bénéficiaires de cet acte n'ont pas trouvé mieux que de remercier leur représentant national pour les multiples actions qu'il pose en leur faveur. Ngai naza veuve depuis 2005 mbala tika ngai na tika na bana na boye bana na pasi na kosi wana pasi tozaka na ka militaire mais na grâce à Nzambe asimbi président Masséna mutema apesi biso mapangu ya ofele tozia ofele ba okata ofele ngamoko na uti bakateli ngai na ye kaka lelo bakateli ngai lupango ofele ya ona na kumbisi Nzambe makasi Nzamba pambola ye sike azali misala na ye ekende liboso ya boye baze belete na ya boye baze belete na mona na nuboete ndemba liboso penza na ya awa na zopa lupango pe ya ofele ngamo bakateli ngai en tout cas vraiment na kumbisi Nzambe Nzamba batela ye awa tere papa Masséna président apesi biso yango ofele yango tozali kosambela Nzambe apesa ye ebele po tomoni ebele baleki awa baprésident modèle na modèle basali biso ata eloo moko te surtout biso bahandicapé tozalaka bato moko rejeté me lelo oyo Nzambe na biso asungi biso président Masséna ye apesi biso mapangu tokomba mama mapangu antuka Nzambe abatela ye abakisele ebele akende liboso. Merci vraiment. Donc président Masséna akoki koteka te ou bien mutu moko te azopesa nsima po président Masséna adiembela wana non na likambo moko ata moke te. D'ailleurs preuve mukanda oyo tozozwa nde ezolakisa présence na biso awa na mabele oyo président na chefferie ya Mbenza ezali na kati ya mabele na bango akoya teke eloko ya bato aya kopesa biso. Les actions attestent la grandeur d'esprit et surtout la libéralité dont fait preuve Dexy Masséna, président national des personnes vivant avec handicap. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo, magazine d'actualité, Botikolo Daba, élément à présent, Dexy Moba, Zali Kopesa, ma commandé dans les Bolandi Wana, tu l'as dit, ma moto, 3 reportages pour le Traxi Binoana. Yako Kamwa, qu'est-ce que c'est à Motouya, président, Nani abatami sima, alors parce que la moto, ka moto, yo moko, osama kama kamoto, chomo na bouye, Nani abatami sima, na yo, politiquement ou pas politiquement? Pas politiquement, c'est Jésus. Politiquement, toujours Jésus. Donc, pour nous, Jésus, mais c'est les journalistes. Je vous rassure et je vous dis au nom de Dieu, s'il y a quelqu'un qui est derrière moi, ou non, peut-être handicapé, c'est la mais si quelqu'un n'est pas derrière moi, c'est Dieu qui le fait. C'est pour cela que je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, les gens parlent trop si, mais c'est les erreurs. Là, on doit être vrai. Parce que déjà, j'espère que Ndeko Eliezer, Ouazali député national, Ouazali député provincial, na Lukunga na Ngalema. Moi, je suis parmi les piliers d'Ndeko Eliezer na parti politique. Avant que je sois le président de PVH,
nakuta ndeko Eliezer ando sama mabandikape tangu na ye ndeko Eliezer apprécia kangai ngai nakuti parti politique ya ndeko Eliezer na 2021 na 2021 takuti parti politique na ye amoneki caractère na ngai na makambo ya sala na bandikape esimbaka asa yaza na structure na bapesa ngo babenga ngo komo nango pesa moninga sourire oneza ye mais oya biso za makambo mususu ndenge bat bakomeka komona ngana ye bat balobi nini ke c'est ndeko Eliezer qui me soutient mais en réalité j'ai dit au nom de Dieu asa congolais non a oui ko soutenir ça soutenir eza mabeta za mutu eza lisumuté mais je vous dis la vérité papa Eliezer me donne rien là j'insiste mais la musala zo sala o za besoin de soutien soki nazoya ndeko Eliezer me donne rien pour na sala makambo oyo mais soki dans lobby ke ndeko Eliezer à côté matériel après ça rien mais ndeko Eliezer il est parmi ces gens là qui m'encouragent na encadrer bandeko nanga nakobo yango te bona na kozala nakoki kwa ni yango te ayebisa nga ke dexi faut encadrer bandeko na yo parce que mboka oyo za na mboka ka Congo nzamba peso mboka mususu tozaka na mboka Congo conseil apesa nga yango wana abi faut yo kaka o bato bazoloba soki eza malamu kanga matoyi ozwi matoyi fungoli okotisi yango kangi matoyi soki eza mabe ofungoli matoyi na yo senini ekoti awa ebimi ekei eloko ayebisa nga yango wana soki ke ndeko Eliezer nde azoya na paluka ministère bandikape on doit être vrai aujourd'hui partout vous marchez sur une bandicapé vous voulez qui devenir ministre des PVH tout le monde parlera de M. Dexi et de M. Eliezer mais Eliezer aza personne valide aza handicapé ministère on a fait la diriger par bandicapé si vous venez autant à comment de Eliezer qui est derrière Dexi ceux qui passent derrière Dexi parce qu'il est congolais il a le droit comme tous les Congolais qui font soutenir tout le monde au point de domaine de Bonga et ça les sous-moutés mais là je vous rassure que M. Eliezer est innocent depuis qu'il a banni makambo la première soutien on a joué et ça nanda kunanga na kosenga ba elanga ta 4 beki beaucoup na 4 beki hein o ba beki sika wana bo elanga ngo et ça na chambre na biso wana ba ouais o wana kuna ba na ngo mona ke ba beki na Suisse c'est un monsieur Alexis qui est en Suisse nde apesi biso ba beki lelo asepelaki abengaki na quel boule abengi déjà quel boule asepelaki moi j'apprécie le travail que cet homme il est en train de faire faut nazala pembe na bango soutenir bango lobe comme sous messi wana na Suisse nde akomi koluka ke abenga na madame Irene mais j'espère que ndengo boza wana pe o la sape mais c'est pas bande ko za au porte za pour lele mabo za fuma pour za assistance de partout non na ko koloba te ke na boya ba assistance bato bandicapé bazo souffrir ndeko moko bete nga ndeko naza na posa na soutenir bino ndeti dobina soka pela ndeko moko habité ndeko nga naza na centre nga moko na lingike nazo bandikapi bando na bando sala ba formation na former bango gratuitement pour na moni musalo sali na ndeki mission salaki na sepela yango ndeko no saza aza moniki aza na vélo oh il a les moyens pour soutenir bandicapé nous sommes là en tout cas biso toza ko président handicapé to baleka ke ajimbongo handicapé et comme na boko na ye ake ale yango yazo bonga bandicapé bazo souffrir bus de salaka yango te ceux qui nazo sacrifier biloko za yanga moko et bongo biloko bino boko pesa ou soit biloko l'état ko pesa pour na soutenir bandicapé na kolia yango te et kokoma directement par bandeko oyo ba pesi bango bomonike babeki oyo za sika ba tindeli biso yango e uti poto eza te o bazo teka awa non c'est eza babeki ma sika eza na kata ba chasser de ko na tindi yango sans père oui sans père en plus azo tinda susu na ba vélo oyo za na ba monter pour na bandicapé to kopesa bango la tricycle wana na kopesa teke na kobate na kangango soit na noter bandicapé non je vais donner ça aux mes frères handicapés gratuitement parce que ngaba besinga ngo gratuitement pour na pesa bango eza ya bango ya omonike eza teke o ya kaleza sika yango eza sika vraiment eza ya qualité bien et uti Suisse mutapesi yango a sepeli na mkambuto zali ko sala eza iloko yanga te ba pesi monsieur d'excité ba pesi yango bandicapé yongo omoni après bokoloba yo te boye non ouais c'est un peu ça on a quoi koloba na bobino bomoni ke c'est la première fois que mutali boso o soutenir biso ya ko pesa biso badon yeyo o pesa babeki oyo comme on a monsieur Alexis azana Suisse très bien bon comprendre que zo beta masolo na mwana mboka Alexis à partir
la ville province ya Kinshasa to sur la haut étali ba fonctionnement ba personnes vivant avec handicap la 4 République démocratique du Congo. Maintenant question moko on répondre à Ngatengabi. Mutema ozalango, maele ozalango, maman Irène azokora kosala yango te, akwa ko réaliser yango te, mais azui quand même chance ya kozala responsable de la kati ya ministère wana. Ni est-ce que nini eza kozanga po okuta pe na ye, omeka ko exposer na mutema na maele no peut-être pe ko sala ke moto H akota na kati ya maele ozalango po créer et ko permettre que handicapé bazala satisfait. Ngala kota déjà na maman Irène si les gens ne savent pas. À des reprises, Tokuta Naye, Tovanda Naye, pour la première fois, Tokuta Naye na CNDH, na Bureau des droits de l'homme. Tokenda, parce que Bandicapé Bazalare, Babara, que maman wana a causé l'investi, peut-être bazou sake pour la deuxième fois. Bandicapé Bakanga, Babara, Egosimbate, Boena Boy. Babenganga, il était président de l'homme, Nakoma wana, Bandicapé, Bazou Kanga, Babite, faut que Bandicapé, na liste va se retirer, Bazonga Tikota, il y a place royale. Madame Irène Aya, à côté de la bureau, tu vends dans la bango, tu solo là, tu payes cahier de décharge na biso pour que ezalato et banini toriko sala na pesa qui était pour na Mercedes qui ne revient pas libumu na ministère mais tu pesa qui pour ni toriko sala pour na handicapé. En tout cas, et le connaît seulement les nini lettre morte. Pour la deuxième fois, on a fait un ndaku, na lali, na mon appel Ekoti. Oh Mercedes, on vous appelle chez la ministre. Naboya, naba no kendete parce que les bosso a respecté mais bande ko insister na bino na kende na yo ka peut-être pour la deuxième fois ko changer na kenda bo to vana na kata biro na en tout cas na ko wanga na te na ki j'étais bien accueilli na biro wana ba pesa nga place to fandi mais à ma grande surprise madame Irène Akota a une question. Non, il y a Zagité. Mais à la grande surprise, à côté, à ton abisso, na bigo na nga boy ko sala nini. Na na bengi sibino, awa pas nga na bengi sibino te, boy bisanga makam nini o boy ko yebisanga yi. Mais tandis que nga avana kende kuna na yeba ki enda invité biso. Parce que na insisté que na afa ko kende kuna gutu, a komena biso lettre moko ezala officiel pour que tato kende kuna ezala que eza officiellement que to kende pa na yi. Tanga lobelo kwana ndeko journaliste biso ba o ba dexi o toza kola na ba kingo depuis jour wana toza ko ba eli toza lokola ba Moïse ato yoko tinga na ndaka Pharaon ata Pharaon zo chenyo kanozo bimata bo eta ndenge nini ato ko tinga so na libulu ya balion yeba tanke lokona na za eli ba griffe ya lion wana devant ngai ezala neyanti na yebisa madame Irène elokoyo nzamba zo kanga likolo na tuna ye tenge to a loko bi biso tena na bengisi biso kasi na biro na yo à partir de là na so décision na kata biro na ba na go tsaka makolo kuna te parce que même si yende batnende ba bengisa biso en coulisses ba biso na kombo na ye anga ka la sage non ya ko yeba nente ministère oyo eza e biso to sangisa maele nini bandeko bolo bani to ko sala pour que ministère usa nini eta pour ministère ne tambole senga kate Mercedes fa ko takana kati non na ko sape na ngape libanda mais na ko pesa pe makanisi maele na ngai voilà na porter implice que ministère eza e biso nyonso mais lokola ya lingaki ministère eza lokola ko ya ma famille na bango ministère eza lokola bien privé na ye ministère comme lokola parti politique autocité okobikate kende ba ne faut pas la pemena il faut pas la bajalelo ba mbela kai. Moi je préfère mourir bisika nazolia ngai kenda kende ko vanda place oyo nazolia soso mais nazolia ngona sa ba fimbu na konzima te. Wow. Il y a pas si peu à la Kasoki, mais mais dis-moi, autour de la commande, est-ce que le président d'Exi a fait ça? Ma qualité na au Italie, bandeko, bazo vivre avec handicap à la carte République démocratique du Congo, la carte Masolo Mukim, tout ça le présent. T'as la caméra, voilà. T'as le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo, a fongoli moté manaye à l'objet qui était. Personne vivant avec handicap, ko déambuler boité. Jamais qu'on a abandonné, jamais qu'on a orphelin, il faut au moins le ministère qui permettre que mon na bango et comme capé à niveau de l'État. Après c'est le ministère. Mais c'est comme si nous que le ministère, on les ministère moko, les alliés, il y a compétent au Moussa nous on a jusqu'à là.
Alors, tel chef de l'État, message que nous lancé et pas naillé officiellement en rapport de fonctionnement de la personne avec handicap aux alliés, le président national, le ministère de l'Obi, le ministère et produits et le côté. Merci. La seule message que je vais lancer auprès du chef de l'État est Zaboué. Afin de se retirer la ngai mokoni ni besoin d'azali kosenga na ko chef de l'État papa il y a 2 ans déjà au tchaki secrétariat général de la PVH pour que tous en administration na biso mais administration na lelo la secrétariat général na ko bandana ministère na secrétariat général eza administration mobimane eza morte secrétariat général ba binengi bazala même pas na maya 500 francs oyo ba ko ki komeleza te bon fonctionnement bazaka na yango te bazam batikala kozala même pas installé mais na munoko ya ministre na batunaye abundi ke pour ministre secrétaire général ezala secrétaire général existera te et pas handicapé mais loko na kosenga mokonzi ya mboka papa moi Dexi nazali personne valide pas personne je ne suis pas une personne valide mais je suis personne handicapée oyo aza akozala fatigué te o azali disponible pour na travailler pendant que osana pouvoir pour na aider na mandat na yo au récit na domaine handicapé na ko na ça pété pour na koya ko travailler pour un intérêt négatif mais pour un intérêt positif ya handicapé lobby un jour ceux qui attendent sous na quantité au lungwe na yo bité moment na ngai sili tant ko vandaka au lobaka na domaine handicapé j'avais marqué mon histoire à cause de cet homme Dexi. C'est la seule chose que moi je vais vous demander papa. Nazo senga yango te poke na tonga bandako nazo senga yango te mais pour toluka était lobby dans 2 mois dans 6 mois au moins que histoire ya handicapé de forme au CP la papa parce que tant on peut sur ministère et ça nous sommes d'accord avec la mutelo na mutema na emo apesi na volonté na emo que lingi loba ete c'est ka CP la na bato wana c'est que muto po kolinga cha bisika wana muto yo akomaka histoire handicapé c'est la seule chose que moi je vais vous demander papa c'est le temps que aucune histoire na côté handicapé avec M. Dexi. Voilà, moi les messages mon Natineli, le chef de l'État fait peut-être réduire mon truc, qui peut bande besoin de même personne valide, là bande handicapé belé après le message. Mais là on a le bezaboué. Sokio au kanisa ke yonde au Bota Congo, na yebisa ko ozombi ko ça. Mais ba pesi yo opportunité. Ba pesi yo pouvoir quelque part. Ozuma peko tomboli ebele orgueil. Oli ko tala bandeko oya yote. Oli ko sunga bandeko oya yote. Okomisi yango. Lokola liboki ya libota na yo. Tande tozo kunda Félix Tshisekedi na bomoyi. Tande lelo otozo kunda Félix Tshisekedi na bomoyi. Tande lelo o Félix Tshisekedi akobimana soni na pouvoir na ye. Eza banani ezali bino ba boza zinga zinga na ye. Boyaki na esprit lokola ke boko sunga mais bo sunga ite. Moi, maman Martha Zozo filme chaque jour. Na passé. Tu as mon combattre que tambola. Pourquoi tu as le même esprit à que ça la démission, mais c'est ça la somme que ça incapable de cocater. Pourquoi tu as le même esprit que ça la démission? Tu l'as le la fois passée. À comment quitter mon terrain? Dans un autre mon poto na maille les balais. C'est là bas que mon amboka Daniel Bumba. Fallait que ta Sony. Il vous faut combien de temps pour que Toluka qu'on change image ya Kinshasa ou image de la République démocratique du Congo. Il nous faut combien de temps? Faut pas passer un mandat boni pour changer image, pour changer elongi. Il y a ce qui a passé comme un sengo. Il vous faut combien de temps? Bah passer le ministère, il y a des personnes avec handicap. 6 ans en bazala sekolé là. Est-ce que la bonne moto là yo mon copain? Si on a un salon de cocaté, quand tu as ce que ça a zongoliné, le vent calme, mais il y a un ngolier des anges, au vent ni dans nous temps ça zongoliné, on doit réfléchir parce que la toilette peut te réfléchir ça car. On doit réfléchir au mituna. Est-ce qu'il y a vraiment ça mon salon sengeli? Ce que cet espoir qui t'est là aussi ça que non, t'es fanatique à musala oyo. Parce que on doit cocaté, mais on doit là. Mon boy comme tu kokanga mikaka de kolangai. Tous en esprit comme bimana grande porte tout le kato bimana la sonité. Tous kunda fait ce qu'il na bon moi. Moi ma marque azo kufa likolo ya misala ma be abiso ba oyo to nimi ko so ba responsabilité ba to ko kisa yango te parce que mawa presque na yo tala bande ko to bazali wana parce que bilo boko mo sukolaka musala malonga te
tala bandeko d'abord aux personnes valides au baza pe na motema parce que dans ce monde on peut fondation sur personne valide ba so pe bandeko mususu de to biloka bandeko Eliezer a bi peut sourire as personne valide ma peut sourire na baninga tala pe bandeko za personne vivant avec handicap message que ko lancer na bango pour na ko luka bo moko bolingo ezala katabino na ko lancer message nanga d'abord et pas bandeko nyoso ba kolanda biso bayeba ete bandicapé ba souffrira handicapé azana toute na famille nyoso pour nous la bref ceux qui na famille na yo restreinte bazate même na famille élargie ba handicapé ozala kaka en tout cas lokola handicapé ozala kaka zwa passe ya ndeko na yo wana la tiango bandeko handicapé nyoso soko za na mbongo ezo sala musala moko te biso toza disponible pour na ko aider pour na ko lakisa yo soko monike okopesa so mona maboko te yo moko ya okosala activité pour na ko soutenir bandeko okiko benga biso na numéro oyo 089 99 23 363 pour que bandicapé balunga na via passe le numéro ngazali 089 99 23 363 parce que okoka belanga lelo na kolia lobi susu na kosenga mais soko la kisinga ikoloba na kosenga lisusu te. Voilà le message qui toko sur pour la bande ba personne avec handicap des besoins au tambour jusqu'à baza ko déambuler partout comme comment ba tracasserie ba magasin ba to kele bisenga senga tout cela message qui ko lancer mon papa ba ki ba sape ba tu a valeur au pays le o peut ko apporter un peu sakata mboka o na ko lancer ka message pas handicapé nyoso loko la ba s'aligner derrière nous botika la kaka bongo la loyauté la patience paye totika la kaka ndenge bo s'aligner derrière ngai pour que bo mema ngai tina suka pour que ngai na ndimi nazala mungamba na bino en tout cas na kosenga na biso partenaire so bolanda message handicapé nyo so kozana tous les 26 provinces pour na kokotanga ba komba province nyo so te na bikaka 26 provinces nyo so o bozali na ba territoire na ba district partout bozali bondi mil boko na biso toza wana pour que tolongola pinzoli o ile kaka pendant longtemps na ba famille na nzela ya mboka na bato bazali kokamba biso na secteur na biso o bazali kokoka te baza ba compétente biso to yewana siko maintenant pona ko luka ete tozala malamu en tout cas place bozali to simba na bomoko bomima biso pe na mabondeli po nzambe batela biso parce que ende aza solution ya nyonso parce que yeso ka bateli lobi to kokende place où tozali ko luka pour que lobi avantage ou soit solution et mona na nzela na biso. Tenons-nous mettre dans la main pour que Congo le beza Congo meilleur, babi kebile elengi umela kate comme vraiment la souka tobi que ba question c'est belé en rapport au fonctionnement des personnes vivant avec handicap mais temps et contre biso comme la télévision. Bolingo, Bombonko, Misala, ne ko permettre Congo ekele liboso. Kindoki ayozana yango ya koyibaka mbongo l'état, ya koyibaka mbongo personne vivant avec handicap pour que son appartement na poto mais na village na yo na mboka lota toilette pas motongi te. Na mboka ata toilette pamba otongi te mo wole ko so ba appartement na poto tala kindoki sike bandaka yangwana tala kindoki sike bandaka yangwana président Lilo Basuka ezali kaka oseki ba continue so bazaka na ba prise de décision ya mboka ezana mutu moko te so afana pouvoir alingaka lungwa na pouvoir même si aozana posa alungwa mais azana bat oye ya sir o akotika pour que le bango pe bazala lui protéger si réellement ba konzo bozali kozala tour ya chef de l'état lelo bozana posa ndenge tozali koyoka bozali koloba faut garder pouvoir pendant longtemps boluka bato ya malamu bakozala pembeni ya mokonzi ya mboka c'est maintenant bozela te tika la une année pour que lobby bokoma koluka bato malamu c'est maintenant que bon donc on réfléchit par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup. Bon, on a vu que Suka ya édition la mission le Monda Écolo, magazine d'actualité. Vous continuez sur la chaîne partenaire bien la télévision, tous les canaux. Chaque jour, peut y avoir des beaucoup bon à travers YouTube tout cela. Bon, on a émission oyo. Bon, super numéro à téléphone ya président Dexi aux alliés coordonnées bah personnes vivant avec handicap ya République démocratique du Congo. Ndeko na biso mama Irène aussi ministère wana to kosenga na ba retenir moko boye ya bolingo e bake ozali handicapé oye bake ba obazo souffrir bazali ba ndeko na yo oye bake ba responsabilité aux yango te pour la personne valide aux yango pour la ndeko ba handicapé pe ba maman ne mtatunga kandako mais mituna est-ce que zo tonga ndako to détruire ndako ba bazo le babi ko zo détruire ndako
na bombela ote so ba waza pene na yo bazo kumisa yo na babike bazo kumisa ko za malamu yo umela mais population oyo ba personne avec handicap babike yo obomi ministère wana ba pesa ki bango. Alors, tellement il y a des gens qui ont détruit pouvoir faire tirer du Chilombo. Mituna, Luka, Omipe Sabiano. Merci à Benjamin Klunga. Merci à Igrid Mateta. Merci à partout aux alliés. Beaucoup continuer à s'abonner massivement à la chaîne de l'école officielle. Beaucoup de gens sur la chaîne de la télévision. Problème aux alliés partout. Bien habitué Togoya. Tout ça, nous sommes avec beaucoup de professionnalisme. Et ça, les bangas, et soit moutier, soit que les aïe, bien habitué Togo solo là. Toi, le président d'Exi, aux alliés président avec handicap. Tout ça, c'est pour la prochaine édition, M. Soubaï.